Kisinjora yeyo azo baiser siko makila mabela poto azo lale lango sikoyo terminal 5 et terminal D et porte 5 t'as pas bimeli. Et puis à technique à Ken Piana, week-end Piana conseil Ken Piana ne te PC passi. Émission na internet toyo. Et to zongi pe kan internet. Yo kela imawa. Zongi se asala musane kitoko. Ce qui pèse à pour l'intérêt à ma potango. Viens j'aurai. Le quoi yo le la poto et en nyonso. A peine qui chasse ma tout ok. So pour que poto qui va loga otigano na. Fanatique bagangi. Mettez les cœurs qui s'ignorent à Paris. Qui s'ignorent à Paris. Wouah! Pogo gayamba neka bino. Akoma le quoi fulu na bino. Mochuba etonga na mukongo. Mochuba embeli na mukongo pardon. Ayambi bino. Mosala ebo ayambi bino. Po ya akoma le quoi fulu na bino. Omoni ya turo. Pogo ga intérêt na yango wana. Taka zo lele sike pesi motema pese tuti motema. Eza nini? Po bino bokei ya tikali. Le quoi ibino boke ya tikali tout on a bebo meme ya kwiti tout on a moni ok ya kwiti te batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison qui vient a bosali binote a cheli binote promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy, la maman, pour la maman de la nation. D'un côté, lui, vraiment, la bétane de Kenabino, pour tout solo là. Balobi, lelo, awa, n'engeza boye, eza polémique na polémique. Oye, toye. O lobby, to lobby. O sali, to sali. Bon, tenir biso rigueur, parce que c'est notre boulot. Na minute des aboués. To loba. Oya lobela ki muninga. O pa zongi seri muninga. Oya baki seri muninga. O pa longoli muninga. Merci beaucoup derrière la caméra. On a attention on a Berlive, les garçons intelligents à la régie. Tozo mona Yemoko, les coordonnateurs. Jancy Luonda, le mignon de la presse, Jancy Luonda. Merci beaucoup à toi et un grand merci aussi à mon boss. Mon boss, c'est Papa Clovis et Fimpa. Merci beaucoup. Toza wana pour nous sala musala polémique na polémique balobi lelo tozo polémique tozo loba. Oh Cindy de Caire. Makolo Coca et Longi Fanta. Hey Didi Stone. Ya. Na bon Samuel Lamba. Pour internet bozalaka oh mama kati no ozano bi pakite na bi pakite mundela saki on kabwe. Mundela saki on kabwe yango tozo bomisa pour na respect na bino. Voilà. Didi Stone, notre fille, la fille nationale. La fille internationale. Nous t'aimons, nous t'aimons beaucoup Biso ba maman na yo. Ponga na maman Didi Stone. Na maman Didi Stone, si on a l'air qu'à Cindy le cœur, na maman Didi Stone. Nous t'aimons beaucoup, nous t'aimons énormément. Mwana. Elongi Coca, Elongi Fanta, Makolo Coca. Oh, Nengezawana, maman na bango Cindy le cœur. Tine bomona ya bimaka mbenzolo, abimaka kitoko makasi ndenge bomona ye wana filtre. Balobi tine Cindy le cœur asala ba vidéo na ye azoloba. Azo sala, azo snapper, ya filtre. Maman Cindy le cœur peut côté avant d'être le bibo zela. Na si elle a bien no vidéo sans filtre. Didi Stone. Mais yo mo peut-être tout monde au snap pas mais pour tu as filtre.
Na ba photo na oti notara wana o postara wana ya na mona otara filtre pardon pe na mama alia video na biso otozo mona awa na ebisi bino l'honorable Cindy Lecoeur est en train de adopter sa programme. Il y a concert et Kobetama le 30 avril na Côte d'Ivoire. Le 30 avril na Côte d'Ivoire, wana zo yebisa ba fan na ye. Alobi moi et Koffi Olomide e bolingo ezo ya mabe bolingo yo. En tout cas, boyoka na mwandambu. Ba fan na biso boyoka na mwandambu internet na biso. Boyoka na vidéo oh maman Cindy Lecoeur azo salawa. Venez nombreux parce qu'il y a des surprises. Incroyable. Koffi et moi allons faire quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Alors n'y ratez pas. Venez nombreux. Il a décidé de fêter ses 45 ans de carrière. Voilà. Le pays qu'il a propulsé. Alors ne manquez pas. Ici Cindy Lecoeur. Il y a Bino, il y a Motema. Voilà. Bisous de moi. Maman Cindy Lecoeur, le bisi Cindy Lecoeur, il y a Bino, il y a Motema, le bisi Koffi et lui. Voilà. Il faut assumer. Tout ce que tu dis là, maman, il faut assumer. Abi Koffi et lui. Bako sepeli Sabino ya. Mais dans cette vidéo, Otozomona, ça sans filtre, ni maquillage, ni make-up, ni atchato ba plante na biso loko anga katifo la moment pour na beti moi chapeau na nga boya dora. Asali angote ya. Filtre exact na kata vidéo oyo. Kaka ndenge ba botela est très jolie, très belle. Ah, Didi Stone. Oko sabise makasi boendeni. Siko ya ozale longi fanta makoloko kandeni ni. Yeza la bongo teneni au moment elongi na aza choco frappant. Aza choco frappant. Makolone pe to mona ngo mwindu to mona ngo ka choco frappant. Ya faut accepter. Tension là-bas c'est bon. Tension c'est bon. Ya, il faut accepter. Il faut accepter ta maman Cindy Lecoeur en passant. Télémeka wana pour nabaki aisa likamba polémique. Ne m'en tenez pas rigueur. Oh Monica Koloba, je m'en fous. Na lobby déjà. Nga na lobby. Pour vidéo, ils ont représenté image mon bas. Tant lié nani Didi Stone. Notre fille, à qui refuse ma maman, oh tel que tu es là, tu es belle. Ta beauté là, c'est pas seulement, c'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté artificielle. Quand on parle de beauté artificielle, là, on voit le filtre, des cils, des faux cils. Maman Cindy Lecoeur a fait une vidéo. Dans la vidéo, là, on n'a pas vu de faux cils. On n'a pas vu de filtre. Elle est toute belle, toute naturelle. Donc, papa Koffi Olomide, coup de chapeau, tu as fait un bon choix. Tu as choisi une très belle femme. La future maman de tes futurs enfants. On estime. Les autres ont levé les pays sous Goga. Héritier Watanabe. Félicitations d'abord, la team Wata. Félicitations, héritier Watanabe. Félicitations. Tout le monde est là, orchestre à Paris. Orchestre à Biso Spiritas, Seigneur Sobazan à Paris. Tout le monde est posté des vidéos. Mais il y a une vidéo où ils ont circulé. Il y a Watanabe. Avant le concert, il y a Athènes. Na Grèce. Tout le monde est pomba, ba ya makasi, ba yewana, ba warrior. Eh, na kata source na biso ba pomba, ba warrior, ba sil, ba maître. Pona, on ba maître. Te ba pomba. Ba maître, te ba pomba. Ba warrior ba yewana bakanga kaka ndeko na biso artiste na biso akeye ko prester na Grèce. Héritier Watanabe bakanga kaka amata te héritier pe mutoto atembe balobi ye pena otie bien que bande ko disputer tikale mukie internet etikale mukie babunda. Ben on va illustrer les bino vidéo bon mon ndenge ezala ki matate ke zongi. Donc etikala ki mukie babunda. Mais heureusement,
Il y avait des gens, il y avait des baba maîtres mususu na quand ça va spiritas bande ko intervenir goga kutu ya chan ye kutu kotana koko lukele ku midi 14 ate ponda na anga bunda poye pena kotana sala ba jeté. Mais heureusement avec le temps na ba conseil tout mon et moi tempérament ekitaki na ndepé concert na yede kaki kitoko na ten na Grace. Félicitations à toi Goga. Tout le monde peut prester kitoko batu pe ba répondre qui positivement et loko biso to lingande yango wana et loko biso to lingi yango wana biso ba congolais to lingi tant mutazo prester bon tant misela biso ça valeur à Congo azo tombo la bendele ya Congo. Arrêtez avec vos histoires là, vos histoires de bataille là, toi na posa nango te biso to na posa bendele ya Congo sa nini etelema likolo awa penda to tche toi na posa bendele etelema likolo ce qu'il fallait pour papa et osala wa malonga biso pe to etolobi awa pe goga pa osala ya malonga to sa nini to lobby. Maintenant neto le bana bino na minute ba na kata France héritier Watanabe na France Spiritas Mobimba na France. Tout le monde a vidéo, tout le monde a des vidéos qui ont circulé. Spiritas Mobimba na France. Mais le malheur est anini, vient de son jora. Eh, tout le bélo est sous moi d'âme. Oh, on a mon avis jora, en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Allez, allez. Ah, ngaipe, maman popo, na fandi, na sali analyse. Na analysé. Je me suis dit, héritier Watanabe, pourquoi ne pas pardonner à Christine? Nimbisei kaka. Parce que modèle le liwana. Mutaro kufa. Yokele mawa. Auto kufa la kokone. Récemment auto kunda kokone fraîchement. Siko lelo ezakaka watae otikinga watae ero nazolia na otisela biso pesu asiluzolo pesu sa alobi orate mais ero zolia soki baba dudu bino bata poto dudu ezani yo soki dudu so ozolata ba dudu balata ngo luona dudu balata ero zolata soki ba dudu Ozolia ce qui va hamburger. C'est une McDo. Hey, Christine, ça va. Viens la ranjora. Mbote na ya nanga ina lingayo mingi. Nous t'aimons beaucoup. Donc, héritier Watanabe. Tozo senga. Ndetinga pe nazo senga. Toi pena tangu na biso to na période na biso ya Pâques auto commémoraka mort et puis résurrection à Jésus-Christ. C'est quoi le quoi to commémorango. Bonne fête de Pâques à tout le monde et à toi aussi Goga, héritier Watanabe. Garçon intelligent, garçon intelligent parce que je trouve de l'intelligence en toi. Yokela Christine Mawa. Tela raison le banae a s'exposer. Et puis a technique à quel piano, week-end piano conseil quel piano de PC passi. Émission na internet toyo. Et attention il peut qu'en internet. Yo kela mawa. Zongi sa sala musane kitoko. Ce qui pèse à pour l'intérêt à ma potango, viens j'aurai. Le quoi yo la poto et en yoso. A peine à qui chasse ma tout ok. So pour que poto qui va l'oga otigano kuna. Au moins y a tout. Pendant que intérêt na yangoana. Tant raison le laisser que pessier mon thème passer tout tier mon thème. Et zanini pour bino ok ya tikali. Le quoi il bino boke ya tikali tout on a bebo meme ya kwiti tout on a moni ok ya kwiti te o meme pena mobimba yo kele mawa zongi se orchestre asala musane kitoko
s'il vous plaît goka na bike oyo kaka otala ba émission biso anake au télévision nake officiel plus télévision na bike olanda ba émission na biso oyo eza lokola nazo senga na sengi que ozongisa mama na biso Chris Nzora na musala parce que koleleleki trop hein biso ba mama to koti makambango kolela vient joreleki trop aolela mingi talakana ya tout ko peso okima yebiso vient jora lokolinga poto mingi kima na otikano a so ba okima wana itikali ba mikumba na mais vidéo o nga zo mona Bercy mwana Bercy mwana alaba non bien et c'est bien bon remarquer maman la mon n'est pas Bercy zana na longo linette et c'est bon remarquer Berlive bota Bercy moi na sala na ma vidéo so pas comme comédien ce qui peut ça ce qui comique to éviter mais Bercy Miss na biso di kolono mwine no taloboy totala yo babilo kono ko mosala sala wana pour créer ba base na yo o sa mo ba impact na yo de sorte que ton orchestre raison yo kima Pogo gayamba ne ka bino akoma loko afulu na bino bochuba etonga na mukongo bochuba embeli na mukongo pardon ayambi bino mosala ebo ayambi bino po ye akoma loko afulu na bino Bercy mwana na biko tala ngai yaya misu na biso za likolo na yo a comment créer baba ce qui baba théâtre ce qui au commis comique so komi nani to ebi peut-être ebelo na mutama bokete tant bozonga Kinshasa goga en tout cas bo surveiller Bercy bien bo surveiller pena bien babilo oya commencer la sawana on se rend de sorte que excusez a créer mon business potanga otikala elle va la ta bienjola na zongi yesi go otikala potanga otikala asa ba mamnae. Avant de le faire, s'il vous plaît, sola na muto amemi pota manzambi. Musique repassée. Poto boy na biso ba musique repassée kuna. Sola na muto amemi na pota manzambi. Po ba musique objectif na mino pe ezala na oka bongo. Ok poto, mona batanyo kami na ye, asimba boy, akotisa boy, ape concerné la rabete na stade bino mo pe kaka entre bino mo ba ke simba ete. Biso beto lobeli on peka a o concert ya stade de Martyr héritier watanabe et simba kite ayebene kitoko prestation en tout cas côté mungongo wata oyembaki mais plein de au sala été nga lobi na nga luonda plein de au sala été donc tu avais bien presté. La prestation dans la musique dans une ça c'était canon waouh mais plein de salété car on a peu bon bakina kuluba babi que non tu avais au futaki et puis mususu baba ko teke sur le pan pour un concert à Stade de Martyr ba voyage ne bina na so igo ga teke le pan pour un concert de Martyr abino bolbake goga mabino pona batembe mutoto atembe amabino pona ba concurrence ya ki mobile tam super pom super tekaki pour kabino bokota na ba voyage bon tikala bon kima au mona mam tout ça là. Félicitations à toi héritier Watanabe donc biso ba chroniqueur ba analyste ba chroniqueuse tozawana eloko singito loba to ya tokoloba o pe singito kanga munoko to chaka call patex na super glue na munoko to kangi to taka lokanda kwezika mais lokwa munoko la biso peza kana na songi à tout moment ko kanga munoko pe ezana o pe ka passe biso mesana o loba aweza likamba polémique oye o cheto che o lobi na lobi o boyo sali mokili na yo soki o mona o sa mokili na ote alaba musika la biso awa toza o cheto che o lobi to lobi o beti to beti voilà Didi Stone
Tu as bien compris? Maman la kisi sans filtre. Merci mwana. Matoi na biso. Ezo yo kayo. Misu na biso emo na yo. Goga mbasima ko bundate. Poso bundi basima. Toyaka awa. Merci beaucoup. Nebike tinde to sali analyse na biso moi elo nini flash na biso auto soli na bino be ali va ko illustrer les bino alti la bino ba vidéo o ndenge le kaki ndenge wata na be abeta qui concerne na ndebe ba se retrouver à Paris. Voilà. Voilà. Bon talango, bon ala vraiment émerveillé parce que ici n'a que aux télévisions tout ça la bino comme ça nous sommes vraiment à la fin ni na biso et analyse na biso mais no tika plateau na boité. Avant de tika plateau na remercier d'abord la personne qui était derrière la caméra, la personne de Berlive, l'homme intelligent, à la régie là je vois Jean-Sil Wonda, le mignon de la presse, Babi Jean-Sil Lelo fatigue azanango lelo climat le bien bon c'est makambo. Merci beaucoup. Bon rétablissement à toi Clégie Clégie Zéis notre confrère et merci beaucoup à Percy Lenda Kalaba Obet Motema Jacques Moussonjo. Ouais, son alobi mabe boko jinga na commentaire pour nebi ke bo message na yoka kombo na air nyoso. Bon s'abonner massivement. Bon souka kana ko s'abonner te, bo ki na clochette na biso ya notification pour besoin ka ba notification na biso à temps réel. Bon s'abonner na chaîne na biso parce que devise na biso eza to atteindre le sommet. Pourquoi pas 20K? Pourquoi pas 30K? Parce que pour tout ça, il faut binon de beaux derrière biso. Il faut binon de beaux s'abonner. Voilà, et vous allez vraiment un 50 mingi. Merci beaucoup, je vous aime énormément. C'était là votre humble servante Cathy Fo, la maman pour la maman de la nation. Mon arrivé à polémique et il y a totié et il y a concept nous sous-soupé et il y a. Merci beaucoup. Bye. Obanda bango mabe. Invitation à la ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas